Kalisus Maramba, danger, c'est beau, ta BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Mbote mingi baimboka bana Congo oboza partout dans le monde puis boza na Kinshasa vraiment lelo moi chiraba quand même votre quand servante to kiti sur le terrain na base ya commune ya Lemba to ko sola na bande ko na biso baza awa baimboka to beta masolo ya mboka ya République démocratique du Congo to beta masolo politique ndenge nini makambo ezo kende vraiment toza baza ebele to kozwa bango to ba kosola na bango vraiment bonjour mon frère. Bonjour maman. Comment on a Bruno Sabwa? Papa Bruno, tu écoutes un parlement debout. Oui, vous savez un parlement debout. Le parlement debout est à force à mon Mboka. Le parlement debout tout d'abord, il y a un salé télé mon Mboka à la voter parce que Tobi Missa dans Liboulou. Et en plus, tu as l'habitude de se réunir à chaque fois pendant que s'échanger d'idées. Quand il y a des Mboka, il y a des Tambolaka, il y a des combattants, il y a des Nanzelati. Tokotanga, tokotala, totali benfo, toyeko analyser. C'est ça l'utilité à Moutounion soit se présenter dans le parlement debout. Mais vous avez souvent combattant, vous avez déjà dans la majorité présidentielle, mais vous avez combattant. Vous savez, biso toza na majorité présidentielle bien sûr, mais pour na kozala bien la majorité présidentielle, vous savez, na mboka biso toza na première alternance pacifique. Oui, ça y est na mboka na biso. Président na biso a na majorité parlementaire. Mais biso ne toko ko constituer force naé pour être bien na miso la to non mutu o soit bato o bazu majorité parlementaire ba yeba malamu ke mutu oyo azali la majorité populaire. Maintenant force na biso soit force ya président ezala anine. Tant biso tozali ko se réunir, ça ne veut pas dire toujours qu'on est des combattants. Tout ça la bongo pour na ko étudier peut ko pesa idée malamu ko faire avancer mboka na ninga bongo. Le président de la République, tout le monde qui premier ministre Abimi déjà tout ce qui débat un mois, mais gouvernement ils ont salamate mboka izaka toujours patapatara bolkolwa mbis na mai. Est-ce que blocage ezala pour gouvernement ils ont salamate jusqu'à présent premier ministre déjà bima. Vous savez mokonzi mboka ça répondait na mutuna wana. Gouvernement il ne faut pas tout unisa gouvernement oyo et koki koya pour être lobito banda lisusu kokemba. To si to kembi pendant plusieurs années. Et puis mon cousin Mboka a un souci à Nini, il a été bisoto se retrouver. A un souci à que non population ça Nini et vivre la promesse n'est à campagne. Maintenant pour la population vivre la promesse n'est à campagne. Tout d'abord à lobby il faut battre noble. Le ministre Barozala ya Moutuya au bazar sans tâche. Il faut baser dans le gouvernement. De deux aussi il faut battre Oyo. Il faut gouvernement ezali ko inspirer changement. To ko kozaka ka biloko bongo te to sangisaka to tia to bimisa parce que bato bazozela oui, gouvernement il faut bima, il faut pas s'en sortir mais quel gouvernement? Il faut qu'il y ait un gouvernement responsable au ko kozwa charge la population mobima. Ce n'est pas un gouvernement désordre to bana ko regretter les sous. C'est que il ne sengeli to pe sangonga na ngonga. Peut-être to za eloko moko ya malamu. Gouvernement responsable ndenge utuba ekozwa une année 2 ans comment mais mboka na biso eza mboka liboso te ya kozala na retard ya une année mokonza que le peuple congolais a souffrir jusqu'à présent a souffrir yango po ete a se réjouir pe fois zombuma ya malamu tokoki kozwa mbuma oyo telete kopesa muto azana nzala akonyango pe bien te akotonda pete. Il faut maintenant avoir la patience pour être bloqué de la sanini alia bien. Tozali mboka liboso te ndenge mokonza mboka lobaki peke mboka na eza mboka liboso te ya kolobaka ya kozala na retard ya gouvernement. Belgique comme ko copier ka ya mabe. Ce n'est pas ya mabe. Ko copier ya bien. Le quoi lobi eza mboka liboso te donc to copier ka ya mabe. Vous savez, ce qui retard wana eza dû ya ndenga mabe wana wana tokoloba de tokopia wana ndenga mabe mais ce qui retard causé ezali pona kozwa eloko ya malamu wana tokoloba te ke eza ya mabe. Vous comprenez? Tokoloba te ke eza ya mabe parce que retard ezali kozwa eza peut être eloko ya malamu ebima mais tokoloba te ke eza ya mabe. À lobby gouvernement ekobima mais ezala gouvernement responsable. Pour gouvernement responsable ezala il faut point par point ezala traité. Tant
point par point vous avez traité le gouvernement Sanini et Bini. Gouvernement responsable au na Congo, na République démocratique du Congo, toyoki kozala na 60 ministres. Est-ce que déjà ezala gouvernement 60 ministres? Pour peuple congolais tout se retrouver, petit peuple tout se retrouver ou bien que les ministres on va se retrouver dans la famille na bango. Vous savez, biso bazaï de peste c'est basé mingi na rumeur té. Ceux qui sont basés na rumeur ezali mabe. Parce que le gouvernement peut pas limiter. Mais nous avons c'est 65, c'est 60, au bino besoin de, ba besoin 70, ba besoin non. Les abons. Et yo kana ki premier ministre dans la FCC, ba rumeur ebimaki, mais ça la mi pe premier ministre dans la FCC. Donc toi accepter après rumeur quand même. Obi boy, eza ko yokana te yokama kité parce que yokama ba congolais mingi to yeba ki premier ministre dans la FCC. To mon pe premier ministre abimi na FCC. Yonde na loba boy. Eza ya ko yokana te. Eza garanti par la constitution. D'accord. Eza konini. Parce que la constitution le but était le premier ministre issu de la majorité parlementaire. Eza likamoko yokana te. Ozoka et kobeka maneti lisolo po ete komama na buku na biso alikonzi. Eza likamoko yokana te. Soki le maire ezali basé au 65 bona boy pour la biso vraiment to ko assure na yango te. To ko assure na yango te oyo ko demander o to ko yeba sur base de ya on wana nde to ko solo nango. Les ateliers tout se basent sur rumeur, non. Maman, merci. Tous les papa n'a vu ça. Il y a pas question. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, que c'est présenté papa. Oui, c'est monsieur Jean-Pierre Kassonga, oui. Monsieur Jean-Pierre Kassonga, le honorable Daniel Safou, c'est pendant qu'il y a l'ongula qui est na parlement, mais chef de l'État, na président cour constitutionnel, bazongi ici au Kolobani. Oui, to sepeli makasi na oye Salemi. Il wana candidaté, base wana candidaté. Tete. Mokonzi na biso président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengisaki mokonzi ya cour constitutionnelle atunaki ye nazoyo kakolela ya bato eza nini ameka kotalisa yeba argument azongisaki ye na nzela lokola azongi asali musale eza bongo tokodu te na biso te parce que mokonzi na biso pe asili ko sepela na yango nalingana na sheria na kesio tunaki ndeko mususu conseil na gouvernement ke ozoyomela mama omoni ndenge mwana nga alobi tozana mboka ya pasi tala mutu musoko zala na posa bino na bota kate soki mwasi ya munde kwana ekuzuwa zeni mwana wana boza bijia kozira ako kisa 9 mois po abema mutu normal awa bazolela non ezo umela soki baboti prématuré ekosepetisa susu batute umeli na sens mwana ngako kisi 12 mois na libumu na 12 mois te 12 mois leki depuis 100 jours déjà leki oh 100 jours wana mokonza atia kyango lokole ebandeli ya bilembo na ye 100 jours wana atia e de bandeli na ye ko banda ko compter ezate ke dans 100 jours akosala miracle te mama te oyo asali ezo monana oyo akotia tembo wana to bakaka za motema mabe. Papa na biso Joseph Kabila Kabange abandaka pe na 5 chantiers to lobara ke non président soka bandi na kotonga c'est kaza moyibi soka za mais le lelo ide pes bobaluki 100 jours banzele zo mona. Merci maman. Aza président na tek ezapo na bongo te oyo ya biso ndengo bandaki na kotuna ndeko na ngai ya biso ayokela kande base nako ba oyo ozolela wonzala pasi eleki wana na limiteka bazabatu ya soka yokela base bozolela akabwana na papa na biso Kabila mais azoka bwana ete soka yokela binote tete azoyokela biso azaka na ensemble likambote na interview ya utiko salle dernièrement lobaki ke mokonzi Kabila wana nyonso ya yezaleka kama bete mokonzi na biso ya siko Félix azoko pepe ndambo pa Joseph Kabila wana po asalela ngo toza biso nyonso bana mboka ndam comme quoi azokope o malamu yozomona ke non azokope o papa na biso Kabila salaki ya malamu président de la République Etienne Tshisekedi toza reconnaissant envers lui na eloko ya salaki loko l'alternance oui Salemi ya Pacifique eloko neza ya moto ya makasi mama ndenge balobaka des fois mais c'est pela wala na nzala ke ozala na ngambo bandi kumususu balinga peut-être mboko ezika moto po baloba no bomoni Kabila ndenga asali mais biso lali si epongi afane biso to sala elongo na ye ezali mabete ya kokondane biso tozala nde na patience mulai tobike tokobota mbuma malamu ndenge balobi la patience est amère mais son fruit est délicieux. Mais toujours là ba ministre toyoki est-ce que bon congolais toyoka ka pona ba rumeur nyonso Congo ezalaka réaliser toyoki ke non gouvernement ministre ya justice dans la FCC, déjà premier ministre dans la FCC, justice dans la FCC, travail dans la FCC.
so bokabola na ndenge comme neti lipa bozo kabola o azu mukokoli o azu musoni donc il dépese comme si ba petite na ba mukokoli. Merci mama. Biso esengo na biso na ko pesa yonda kisake mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi c'est la locomotive. Oyo nyonso etikali ce sont des wagons. Soki locomotive ezali malamu ba wagon ata botandi ndenge na kobenda bango nyonso komisa bango esika ya lingi. Et surtout alobaki bien que akozanga te kotalisa bango nini code de bonne conduite. Code soki ebimi epa na ye clé na ye yango wana. Oya kotosa na code wana te wana tana na kokotela yete. Abebisi. Peut-être il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Ceux qui m'ont azali madame, batuma be wana akodelene bango. Bako sala musala madame. Tozana confiance na mokozi na bis parce que toyebi. Ma base ndema. Base ndesuka. Merci beaucoup. Merci maman, merci. Ah, toujours bandeo na biso. Na base mama bazala te ero. Tete bamona na. Moko. Ya moko bamona na ka oui. Maman so maman bazate mais to subi maman na biso base to solo na bango, to solo. Armel Badibanga. Papa Armel, tout couteau en a parlement debout qui papa na biso Fayulu a tindi lettre par président de la République. Bino bas bolobi. Bon, biso bas tolobi. Premièrement d'abord, oyo Fayulu alobaka ya liboso, alobaka président na biso yeba congolais azali mesal jamais go travailler na ye. Mais au cas où biso il y a cela 4 jours passés, Fayulu alobi nikeno azali koluka place pour na travailler na kati ya gouverneur président de la République. Donc biso bas tokoka moyango parce aza mwana Congo aza pe na besoin à participer na mboka na ye ezali kamboka mwa. Bon, tokoka mango par rapport que abengaki président na boko salité. Kaka muto bengi maboko salité wana ye moko lisusu alinga posana pembeni ya muto maboko salité wa po ya ko servir ye. Donc eloko base ezo kama pende yango wana. Tozomona ndeti donc ata komiye ba lisusu te. Aza komiye ba te par rapport à quoi? Pour aza congolais par rapport à quoi komiye ba? Kasi par rapport ya nenga bengi président boko salité pour muto na salité ba posana. Quand le président comme maboko propre et on a poussé pembeni. Bon wana toluka poste ye moko a lâché baninga na ye aluka place a ye pe luka place a olia tandis que 5 ans belé hein. Pas qu'on n'a jamais tika chômeur pendant 5 ans donc il est un peu passé pour naie. Na yebite yo za commune nini mais ndenge zo mona mouvement ya mboka. Kotana ki IDPS na ote. Mboka ezandele. Bon mboka eza bien, tout va bien malgré que président pour monter biso ba biloko est bien izoya. Tout va bien, baza bien, tozolia bien, tozotanga bien, tozotambola bien. Pour na ki carburant eza ya romata. Ba biso e kendara boma eza ki na 30 000 francs aller et comme na 35 000 francs. Bon, par rapport déjà ça ne va pas. Par rapport et le connu surtout il a kanata nango. Alors jamais que président coach aluka asimba oyo donc na mbala moko il a un peu moins passé. Donc petit à petit au jour tout le monde a changement il a qui simbi na ko bongisa na ba prince ba 5 chantiers ko bonkosa na ba chantier c'est ça yango simbi to kufa na biso mais to tambolaka bien to kufa na nzala pendant 18 ans tout c'est déjà le passé tout ça le présent le président na biso ya Mbinga Félix Antoine Tshisekedi président na biso sera telemi ya Mbinga où les le passé tout le présent bon. Merci. Président Dengazawana, Moutounio soit dit que le président a promettre biso ya malamu. Donc la malamu oya promettre biso, tout patienter pendant une année. Pendant une année. Oui, pendant une année, tout peut se sous chance. Mais la limite est une promesse oya promettre wana une année kokoka. Donc il y a un année vraiment. Donc pendant une année to kangala biso nzala pendant une année to kufa na biso to patienter ka. Na le bi bon wa ida opinion nanga. Yo sala no. Ngai na register na sala na quelque part na ciment na lemba. Vous engagez ou bien ezara yo moko musala na yo moko patron. Na engagé. Vous engagez ba futa ko. Ah wana idali eloko na ko lo batita. Vous êtes responsable. On avait responsable. Salaire aux autres trouver dans un normal. Bon na salaire on avait trouvé et supporter ngai et supporter pendako et va un peu bien. Merci beaucoup Baimboka bouti komona ndenge
ba combattant na biso ba uti ko loba ba uti ko mona toza na commune ya Lemba to ko sola na bandeko na biso ya IDPS Parlement debout to meka ko sola na bango ndenge nini mboka ezoke me boyoki bino moko bango ndenge ba lobby. Vraiment merci beaucoup na président de la République vraiment na ndenge ayoki honorable na biso balela ki ya biso ya moamba ki buka vraiment to vota ki mais balongola ki bazongisi esusu honorable Daniel Safou bazongisi honorable Mike Mukeba vraiment merci beaucoup son excellence vraiment tozomona vraiment makambo de jozo sala vraiment oza vraiment que oza juste mutu azana raison nzambe apambola vraiment aba excellent ebele boza toujours branché na chaîne na bino BTV3 babi na BTV3 nde bomona makambo ebele ba information ebele restez branchés, merci beaucoup. Yassika lisusu makambo danger lisusu ebotami BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV3 babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver